koto etolembi bonyoko di bakulu na baleki oyo ka ba machette quoi ba pète le pendo insécurité moyen zate Ni poisson dans la maille. Mon pays va mal, de mal en mal. Mon pays va mal. Avant ne parlait pas de nordistes ni des sudistes, mais aujourd'hui tout est gâté. L'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même nos mères au marché sont divisées. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Botelebino balandia émission sociale à peuple tokutani lisusu mokolo mwa lelo pona numéro ya sika pona lelo tozali awa na deuxième rina ngambo ya de bonhomme na commune ya Matete pa wapi tomonaki mbula oyo ebetaki mokolo ya vendredi pe samedi esalaki ba dégâts na yango tokiti na terrain lokola kaka biso émission na biseza to pusanaka pembeni ya bana mboka koyeba nini ezotumisa bango mpo basexprime mpo baloba batalisa mpe na bakonzi oyo eza kotumisa bango na yango toyaki awa epai wapi tokosolola na boko bana mboka oyo bazwi bainsida oyo biloko na bango ebebi oyo bazwi baaksida ndenge na ndenge tokosolola na bango na ntina likambo yango biloko nyonso ebebi biloko ya kolia biloko ya kolalela kutu ngai naza na butiki yango wana bakofilme biloko na ngai nyonso ebebi na kati ya butiki nayebi te soki na kosala ndenge nini nakoma kuluna obie nasala ndenge nini mpo namoni eloko na kosala lisu te mais en tout cas gouvernement asunga biso. Merci. Malo papa tokufune kokufa pasi biloko nyonso ebebi na pai babilamba bana batelevizio biloko nyonso ekufina pai papa tozali esika tokokende te tala pasi ya boye biloko nyonso ebana ebebi badiploma bana nyonso ebebi papa président de la république tala biso likambo oyo Televizio likambo oyo sunga biso papa osunga biso na mai ndenge tondeli biso tondimaka baliboso esalamela biso boye na tomona boye te biloko nyonso ya bana ebebi badiplome ya bana ya bana ebebi nyonso
bilamba ya bana batelevizio bafrigo babiloko nyonso na ndako ebebi papa bosunga biso. Je me suis rendu au dé comme souvent, comme le fait tout le monde. C'est en rentrant, avant de partir, il pleuvait. Mais sauf que je connais comme l'actu. On a été toujours inondé, mais pas à un niveau abordable où il y aura perte de matériaux et consorts. Alors je me sentais pas que parce que c'est le système déjà. Depuis un certain temps, depuis qu'on a eu à établir le macadam de la paix, face de la paix, ils ont collecté les collecteurs de la paix d'ici sans étudier la profondeur. Maintenant, le carnivore vraiment bouché, voilà. C'est bouché. Il faut les déboucher. Sans les déboucher, à chaque fois qu'il y a une petite pluie, même une petite pluie, on est victime. Je savais déjà que ça va se limiter s'il ne faut pas. J'ai fait le nettoyage et puis je pars. Oh, c'est une surprise malheureuse. C'était une surprise malheureuse. J'ai fait, c'est la première fois, du vendredi jusqu'aujourd'hui, avec une chaussure au pied. Du vendredi jusqu'aujourd'hui. Voilà là, je n'avais pas. Ça, c'est très joli vêtement. Mais c'est abîmé à partir parce que je n'ai pas fait. Tout est abîmé. Quand tu allais faire, il faut entrer, il faut arranger. J'ai tout perdu. Tout, j'ai vu tout. Ventilateur, tournez de l'autre côté. Pourquoi? Vous allez tourner les caméras de l'autre côté. Tout, j'ai tout perdu. Oui, événement ici, comme la Bisso. Et ça vraiment catastrophe. Et ça catastrophe parce que Bisso est un expert en gestion de projets, un expert en horticulture urbaine et périurbaine. Ndenge bambula o ibeti, ndenge tolandili météo parce que tu fois quand tu as information dans la météo, au niveau de France, qu'il y aura des pluies et qu'on bêta et bambula wana et qu'on bêta et qu'on crée des dégâts. Et plus des dégâts et se manifester plus dans le secteur agricole parce que que ba mindele tango ba créer ka ville à Kinshasa ba créer ka centre autobengi centre ya Secomaf, c'est-à-dire que dans le secteur il y a agriculture périphérique oyo esengeli elesa bandeko la ville de Kinshasa dans le cadre ya Interland la ville de Kinshasa. Alors tout le monde que mbula oyo et bomi ba milona donc ça urgence et bomi ba milona et sengeli gouvernement la biso bala la pongité bayeba que nous allons avoir un sérieux problème, il y a sécurité alimentaire, il y a ville province de Kinshasa. Alors ça SOS et c'est un plan d'urgence, il y a secteur agricole et ça l'a mis en route pour accompagner les agriculteurs dans la vallée de Njili, na Kisenso, et na Matete, na côté des bonhommes. Et puis de deux, nous avons aussi un problème d'urgence dans le secteur sanitaire. On dit que et créer ba inondation. Ba inondation wana tango maye kote na ba place zofanda et ke na ba toilette. Tango zu ba toilette et zu ba nie wana et bimisi yango na ba la place ba zofanda. Donc toza na risque ya monter ya choléra. Pe ba maladie mususu ya épidémie ya makasi parce que maï eza infecteux et les gens n'ont pas accès na ba place ba koyi kolala ya malamu. Bato bazana accès na maïté, bato bazana accès na électricité. Tokozana ba difficulté dans les jours à venir na makambo oyo etali crise. Donc nous sommes dans une période de crise awa na ba zone oyo surtout na debono biskeza maï et sili kokota. Donc yango to sengi na ba partenaire ya gouvernement congolais. Nous demandons à la FAO, OMS, la structure internationale et le système des Nations Unies, bas à l'effort. Parce que l'un des problèmes est causé par l'inondation oyo, collecter à maï, oyo so maï, oyo ta kisenso, oyo ta matete. Batu bake ko tonga likolo ya ba collecteur wana. Awayo sa autorité na biso ya mboka, biso ndenge tozali awawa, tozali ozinga. Toana caniveau na biso za na libanda, soko opinion ko filmer na bomona caniveau na ezali. Caniveau ne kendati na suka, église moko za Shekina wana za na suka kuna. Et kanga biso nzela wana pona mayo eleka kuna toye bate inondation biso to sali pendant 14 à 15 ans to na inondation ya boyete toye bite s'occuper pour to na caniveau monene comment ma ekulaka penza bien te pour matikuna
tala lelo ne tozala biloko na nga nyonso eza ya kobeba bana nga baza te nakimisi kaka bana nyonso tikala ye na ndako yango bokuti naza libanda awa donc nakimisi bana kaka donc torécupéra ata eloko te bokuti nga ndenge naza na kilote bomoni ndenge nazali ngai nazali donc naosala mosala epango mpe yango oyo bomona bino mo couleur mingi ezali bakiti nyonso yango libanda bilamba libanda tout ndako eza libanda meme ata bokoti na salo bomona ndenge ezali tout ya rien nyonso eza ya kokufa soko message nini oyebisa bakonzi ya mboka pas soutenir biso na minute oyo toza na eloko te meme bilamba kolata eza te nayaka nde naza boye bana mpe bazaka nde baza wana ozomona nde couleur baza wana donc tozaka bongo donc eloko te oyo torécupéré nyonso eke na mai misu ekei misu donc omoi ndenge ozomona mona boye nyonso vraimen ekei tosengi na bakonzi boya koyede biso toza na deuxième ri ya terrasse tobengaka yango toza mpenza 2 jours momba toza te na bandako touti kozonga kaka na ntongo awa depuis samedi dimanche lelo nde tozonga na ntongo awa nde moi tolala pawa te mpo na condition tolala pe te po toza na place kolala te tolali kutu libanda na prince wana tolali wana na prince kaka tozomona ndako etage wana nde place tolalaki biso nyonso bato ya koto tolali kaka wana donc toza na place te eloko moko mpe te même provision na ndako tout mai ekei donc toza na eloko te baarmoire eza ya sika eza kutu ya sachet nyonso tata eza ya kobonza po mai eza na nsima te sikoyo donc nyonso mai donc ozomona baarmoire yango wana nyonso ekufi donc tout récupéra te eloko moko te ya malongo ata nyonso eza ekopanzana nango mpo epanzana nango ezopanzana nango omona ku yango fo komisa eloko malembe ndenge ozomona wana yango oyo mpo ebonga lelo te 3 jours te quand même une semaine mpe kutu moke koloba kutu te bana bakimi donc moye kutu eza te incident oyo toyo kolobela yango na bafacete ebele facete ya liboso ezali moko na kokokisama na liloba na nzambe na oyo ezali basigne annonciateur bilembo oyo ezali kotalisa biso ete yesu kristo azali kozonga awa tomoni ndenge bula ebeti bandako ekwei bato bakufi. Ce sont des signes de temps, des signes précurseurs du retour de Christ et Jésus pour enlever l'Église.
bilembo eza ebele mpona mbula nde alobi eza moko kati na babilembo oyo ezali kolinga nzambe amema biso tososola ete attention kotikala kiliba te mpona oya abongama na oya na mpwasa me lokola na olinga bino bokobanda omona bambula ezobeta bandako ezokweya bainondation ezosalema bisika mosusu bato bazoyinana bitumba ezali bakufa nzala ezali mpo kaka tososola ete nase na ntango aza mpe mopaya mpe moleki nzela tika nabongama po ete mokolo yesu kristo akoya namona ye nanetwama okokoyeba kozi mpe te ezali nalobi bakozi mosusu ezali mpona bato motu makasi bake kotonga bisika oyo esengelaki batonga te soki otali ma ya njili wana batipe oyo ezali terrain marécagé eza baterrain mpo bakotonga te mpo soki mai ebandi kombona ebandi kobeta na Congo central barivière nyonso wana soki ezali kazingazinga ekoluka ekota esika po ekende ebwakama na fleuve sikoyo soki etondi batika baespace oyo emoni bato bazaka kati ya bilanga wana eza bisika soki mai etondi bali edeborde mai ezala bisika wana emona ndenge akokoma esika bato baza te mais les gens n'ont pas respecté ces normes posa kaka tika tosomba sikoyo bazosomba na bato ngo bazoya kotonga bango biloko baoluka mbongo bazokende kaka ndenge biso boza bisombi totonga ntango mole kobeta bino moko nde bongo vous enverrez des trucs de vous sommes dans ce sens alors les peuples comprendre pas ne pas construire n'importe où là ce sont des terrains ceux qui mbula wana ebetaka na tout nde bato bakufi ebele c'est au moins les deux aspects là mosusu bali kozanga koyeba ndenge kosala mpe bato bazali kocharge na misala ya urbanisme makambo ya construction habitat bazuzi oyo asalelaka makambo wana balandela mpo basanctionne bato baperemetaki bateka kote wana nsima na biso kosolola na bana ya deuxième eri na quartier de Bonon biso oyo tozwami awa na commune ya Kisoso mingi mpenza na institut Kitomesa wapi epai toyeyo kosolola na bandeko baye oyo bakimaki makama ya mbula bazali awa tokosolola na moko mpe nsima mosusu mpe tokosolola na responsable ya Croix Rouge oyo bayambaki bango tolanda.
ezali catastrophe moko eza naturelle toza na moto mpe kokondamne te eza likambo ekoi mais ce que nous demandons c'est quoi quand même les autorités bameka mpe kopense na biso basite na biso parce que voyez qu'un responsable une chose qui s'est fait comme ça donc vous avez tout perdu alors maintenant dès la veille que biloko oyo ozwango des années operdre kakamba ça passe na motema même on ne peut rien bon réchauffement climatique hein, comme dit les scientifiques hein. Cause réellement parce que quand réalité ezali mbula ebeti mai euti mingi côté ya Bakongo cheminement nango vers fleuve pesaki monter des causes tout ça na problème surtout pour le bateau puis deux à partir ya église o ezali na Shekina passage ya mai comme rétréci bazoyaka kobwaka ba immondices de temps en temps et puis maintenant mai eza ko couler na ndingo esengeli et c'est pour la première fois neti biso ba misusu mai est atteindre ba bisika biso tozala or ça n'a jamais arrivé dans 17 ans depuis 17 ans pour la première fois tellement ça là donc bozo ko ndimate parce que même bozindaka te mais bozindi ouais que mai ko matina niveau elle est quand même ba toiture non ils ont consolé que là-bas mais les gars niveau toiture ils ont là-bas donc vraiment les événements moko vraiment ça passe na mosalo bozosala ya makasi mpenza na kati esika ngai mama kuka Germaine nakobakisa boye okuka vraiment botefo atala makambo bisika oyo bango bazali vraiment nayebi te soki pende ezali pene bisika vraiment bakoki kovanda po tout le temps mbula ezobeta bazosouffrir bazozinda makasi biso mpe tozozwa mpe mosala lokola tolata mawa wana tolataka mawa ya bato esika bato bazolela so tozolela esika mpasi ezali biso mpe tozwi mpasi wana tolati yango tala totiki bandako toye mpona bango toye kaka mpona bango to tosunga bango tolata mpasi na yango na leta fa tala mpenza makambo bayokela bango azwa bango vraiment en charge ndenge tosepeli ndenge bazotala makambo na bango ndenge bazoyaka bazokuma loso bazinini en tout cas bana babungi bilamba bamosusu ekei tala toza na mama moko asitomisi ye bakushima nyonso asalaki laeti nyonso bana ekei doki moyen eza te mosusu abi valise nyonso mpe ekei doki bato bazolela moko aye koseprendre ake mwana bungi aye kotuna biso mwana sote disparaître bon toyebi na moto soki mpa komonanela wapi soki wapi doki nzambe asala kaka monana biso toza prête mpona bango donc oyo nyonso mpasi nyonso ya bango biso fardoni biso tolati yango tolati mapasi na bango toza awa panda donc tozalaki 24 heures sur 24 heures est-ce que na kati yo maloba te papa na ngai est-ce que botindi na bato bisika oyo baesida wana esalemi kolukaluka bato baza na terrain tosali basite so tobenga basite esika yo omoni elebo ya croix omoni drapeau donc esika na biso tozali do tozozela tozoluka banani ndenge nini antoka yango tozolinga mpo kuna moya kokota vraiment eza te donc omoni bato batelemi awa ndoki bamosusu bazali donc moya bakoma eza te mai donc c'est trop biloko ezindi ezala mpe victime moko mpe ya croix rouge azali biloko nyonso toya récupéré biloko ya pasi oyo ekokomisa biso kuna nde tozoluka nde babwato so babwato ezali tokokokota kobimisela bato wana babiloko na bango bavalise basani babiloko ebele donc ezaka kuna ezomela mai donc barécupéré loo moko te bon enregistré déjà combien de morts ntango ndenge bobandi misala na bi bon bamort vraiment en tout cas baza mingi te bamonani deux déjà bamonani batie bango wana tozozela gouvernement ezoya ndenge balobi baconstration soki bakoloba bakunda so baloba ekende morgue bango kaka be maloba na bango kaka nde tozozela bon justement mpona bamort bayaka mai soki kuti mpona kozwa baresultat complet toyeba yango soki 3e jour
corps moko te na mai elekaka deja tubaci ofokaka ya kobima ekolo mais mpona sikoyo oyo tozo kozwa wana lokola de corps wana eza sur place parce que esika tomominaki na mbila eza esika moko bato baleki mpe wana bazomona mingimingi résultat ya bien kozwango soki na mai ebanda ozonga nde esika tokoyeba nani atikali nani azalaki te nani mpe domutamuta koyeba komilakisa te nga na bongisi boye bango banso bakoya kobela esika biso tozali yangai ndeko amonani te yangai bamonani te nde biso tokozosungisa na mitindo ya leta mpona koluka oyo wana komisa libanda epui leta apesi mitindo na ye nde tokena mabele esika bango tokomi soki molita to mpe morgue tokii eza mosala biso leta apesaka biso yango na ntango wana nde tokoyoka leta ye asali bankete esili alobi bozwa bokende kotikala biso na malita cimetière to mpe bozwa bokende kotika na morgue. Merci papa matondi oyo bilikama ya na mbila oyo ebetaki oyo kokima awa nini yo koloba na bakonzo ya mboko bazolanda yo bon likambo mpasi oyo ekomeli biso na komina lisesu biso kutu tozalaki na ebembe mpe papa akufaki ntango tozalaki na sai nde biloko nyonso okei te eloko moko torécupere te donc nyonso tutu nde tozali boye totikaka ndenge toza boye nde bapapa bakutaki lobi moye kuta okende ezalaki te moye kokatisa manji te mobende ezalaki na morgue ya 7 moye kokende ezalaki te tobengika bandeko baza libanda bango nde baza na bakomine mosusu bango nde bakende babimisa ebembe bakekunda me biso moko moya kokatisa ma ya njili ezalaki te esika bafuni papa tomoni te moya kokende ezalaki te doki pasi kaka pasi bakufi mwa mingi okoyebisa bakonzi bakela biso na basunga biso bakonzi basunga biso bisokosenga eloko moko bakanalize kaka mai ya njili obien badevie rivière merci tosenga na bakonzi na biso préoccupation ya peuple eza boye ou bien badevie mai ya lukala babwaka ngo kote mosusu ou bien bakanalize mai ya njili c'est tout eza grave te ou bien badile combien des années tosengaka kaka yango wana moko rien tobuna na ndenge na biso mwa ndenge toliba eza événement oyo esalemi nano wana kini te oyo ba 60 ans tokoloba événement oyo ese reproduire 60e année après 60 ans donc oyo ndenge esalemi awa après 60 ans lisusu koya ozomona eza problème nde ya gouvernement azwa disposition tozala bato mayele bauniversitaire eloko nini baosala mpona kokanizeka mai ya njili oyo awa tout droit gouvernement na biso est capable tout ce que nous avons eza mpona nini na classe tout eloko bana nyonso soki tosala nde nini soki tokoza nde nini oyebi te me nzambe asimba mitema ya bakonzi na biso ya mboka basunga biso oyebi te asikoka nazolela ndenge nazolela boye naza na ebemba kuna ya senga biso ya mwana oyo acolinga mai ate eloko moko toza nango te basalelaka biso bakonzi na biso batalaka foto ya njili tozosila bantu nyonso na biloko nyonso tozosilaka boye babwato eza te biloko nyonso ezaka kuna papa tozaka ndenge oyo toza ndenge toza ndenge totikali tozaka boye ya koloba eza kutu te papa préfet ya école oyo est-ce que okoki kose présenter yo moko bana mboko baza kolanda yo bayoka yo ouais kombo na ngai monsieur Viti Kanda ezali préfet ya Iti Kitobesa une école technique ezali na province éducationnelle ya Moamba tomoni na établissement na bino boyambi bandeko oyo bazwaki makamba na nzela ya mbula ntango babengaki bino boyamba bango obia bango moko bayaki vers bino obia bino nde bokendaki kozwa bango baya epa na bino non bayaki bango moko baza koforce mpo bakota dans un premier temps toboyaki parce que on ne pouvait pas accueillir Bakouboye, on ne sait pas d'où ils viennent.
par après bourgmestre abengaki ngai alobi ke fona tika bato wana bakota parce que bazali basinistré. Bon, c'est comme ça que dans un premier temps j'ai appelé aussi ma hiérarchie parce que nous sommes gérés par le sous-prophète et le prophète. Abengaki bango nyonso, on a longuement échangé, on a bango d'une part, d'autre part aussi na bourgmestre parce que tu discutais quand même makasi étant donné que tu vas quitter la situation réelle, mais lorsque tu es à travers plusieurs ressources, tu vas comprendre que tu vas réellement sinistré. C'est comme ça que nous avons demandé Yemoko bourgmestre la Sengaki aya na commandant ya commune, commandant de la police. Yango bayaki, c'était vers minuit, la nuit à dimanche, il y a samedi, dimanche. Bayaki vers minuit, ils ont installé la sinistrée. Après l'accueil, le dimanche lobby, Bayaki, je les ai rassemblés aussi, la sinistrée, pour leur dire, pour leur donner quelques principes sur la manière de résider à parce que l'infrastructure, les arrêts qui prévu pour recevoir la sinistrée. Alors, comme les arrêts cas d'urgence, nous leur avons donné quelques consignes par rapport à l'hygiène. Parce que quand nous sommes arrivés, par exemple, c'était un abisso et un maï, les alliés, c'était il y a 2 mètres cubes. Les alliés qui est déjà vidé. Alors, tout ça qui va consigne que maï est en goya quand on a à côté de la citerne, prioritairement, et il y a la installation hygiénique. Même si Bango peut gérer bien les déchets dans Bango, ordures ménagères, bien la vaisselle dans Bango. De l'autre côté, la canalisation est allée pour que maïs à évacuer. Parce que l'habitat on a partout ici, maïs à salité, ordures ménagères est allée. sikoyo mpona kolia na bango komela bino bozozwa charge na bango ou bien le bourgmestre abengaki yo bazozwa charge na bango ou bien gouverneur abatimaki bato mpona kozwa charge na bango. Bon, bourgmestre ayebisaki ngai que prise en charge des autorités provinciales et nationales bakopesa ba précision, mais pour l'instant c'était question de les recevoir. C'est comme ça que biso tu recevras qui bango. Mais l'hôpital Monayaki, j'avais trouvé un député qui est arrivé, qui avait distribué un peu de riz pendant que j'étais ici, parce que Bazali est réparti dans 2 sites. Awa, 93 familles, côté école primaire, 103 familles. Émission na biso ya social à peuple esuki awa pona mokolo malelo bolandi ndenge bana mboka bazomi na debondom na deuxième mairie ndenge balobi ndenge babungisi biloko ndenge bazali babwaki mbela ndenge bazana passe tolongwaki kuna toyaki awa na kitiki to mosa o ezali na commune ya Kinseso to sololi na bandeko kwa rouge to sololi na ba sinistro bakimaki pe to sololi na préfet ya école eye boyoki bango ndenge balobi kasi bandeko oyo bazali penza kosenga lisungi balobi et que mbula matin ekolo Congo penza pardon esengeli boya kosunga bango pote bazana passe tosuki awa na pesi matondo mingi na héritier tubilano oyo penza tindenge maso maleki eza na lisungi na ye mbote epai ya directeur ya production Alain Kashala ngana bino tokutani mokolo mosusu na numéro mosusu botikala malamu koto etolembi bonyokoli bakulu na baleki oyo ba machette kwa ba pete le pendo insécurité moyen zate Olingi kwesa dawa mai Avant ne parlez pas de nordistes ni de sudistes,
Mais aujourd'hui, tout est gâté. L'armée est divisée. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même nos mères au marché